Ndeko koyoka kaka non ndenge ezali Jésus kaka muto akufela biso pasteur na boite Jésus akufela biso pas de problème ba version nyonso ezoya koboya makambo zolo ba seke boza na religion te islam eza religion ya Mahomet eza na ebisi ota banda Adam ti Jésus bango nyonso ba musulman olobi ndeni ote Jésus akoza la musulman te Jésus akoza la musulman te oui ozoboya. Et puis, il parle calmement, mais le pasteur Tanga Luc chapitre 4 verset 16. Ezolo banini. Akotaki na synagogue loko les alaki habitude na ye. Mais toza na Bible. Wana na ye bisibino. Eza na Bible moko bakomango imprimante Bible arabique. Mais ba traduire ango déjà na français. Eza Bible ba musulman. Soko balusango na sima. So iba peso verset wana. Bakoye biso ke synagogue eza mosquée. Otangi yango batuni yo papa. Balobi nini? Balobi que Jésus akotaki ni synagogue. OK, soki o vaje Kinshasa ok Amérique. Omoni mutu moko ya Congo. Akoti na église catholique, asa religion nini? Oh, assemblée na catholique. OK. Dès que synagogue eza mosquée, Jésus habite na ye akotaka na synagogue. C'est que Jésus asa musulman. Olobi nini? Monoko bandi. Tozonge pa Abraham. Oh. Oboyi ko expliquer ngai. Jésus c'est qu'il y a musulman. To bande pas Abraham. Abraham alobi que on est na côté islam na Bible ezate. Nzamba lobi na Abraham il faut ozala bon. Eloko na linga ezo compliqué nga. Inabidi umunyenyekea Mungu wako. Esengeli omikitisa liboso ya Nzambe na yo. Na Abraham anasema aslamtu li rabbil alamin. Alobi na kumbami epa ya Nzambe nanga parce que islam babenga ngo eza soumission. C'est que Abraham azalaki soumis epa Nzambe. Ok, azalaki musulman, olobinin. Te islam ezali lingomba Nzambe te, bozali bandoki parce que Mahomet ceci cela. Ok papa, toboite. Nazo linga opesanga verset moko depuis Genèse ti Apocalypse. Oye lobi ke christianisme ezali religion. Te tolandi Jésus. Touti pas ya Jésus, te pasteur. Nga na yebi ke religion christianisme e ute pa Paulo tango akinda ko lukatarso na Antioquia. Nde batalaki bango balobi oyo seke ba chrétien. Siko na tono pasteur est-ce que païen azalaka na lingomba ote. Mais comment païen apesi bino kombo lingomba bokangi yango. C'est que boza na lingomba te. Landa islam de vérité papa olobi nini. Ah, lelo compliqué. Nakutana na pasteur moko na Bujumbura. Na Bujumbura bato o baleka Bujumbura ba yebi place mo bazo benga Buyenzi. Balabala ya kumi. Pasteur moko azali wana za na église munene Bishop Daniel. A préparé débat wana ngana zalaki Kigoma na Tanzanie batindeli biso invitation toye premier jour po babando changa mingi na ba question réponse po kuna okokima ba pesi micro ayebisinga ngai na boyi Mahomet parce que Mahomet abalaki mwana ya 9 ans wana ezali kindoki dès que ngamoko na yebi que Mahomet abalaki mwana ya 9 ans mais yoka ndenge na compliqué na c'est non papa Mahomet abalaki mwana 9 ans oui tozonge pa ya Adam na Ève. Les mêmes jours, Adam a côté Ève, a pessié Zemi les mêmes jours. Siko, Mahomet a 9 ans, na Adam ya jour moko na sumuki. Bishop alobi ke Adam. Na katikati ya bato église na ye. Or que makamona est-ce que confirmation ezaki bakutana ki jour moko? Te. Donc il ment, il embrouille, il crée des doutes.